Mundibu, jeune frère Nanga Robinho Mundibu. Porte-parole monté dans Congo Bafuta Kaye, porte qui est hôtel qui paie ma chameau, Bonjour, bonsoir chers internautes et bienvenue dans notre nouveau numéro de l'émission Place de Jerusha, une émission socio-culturelle avec votre humble servante Jerusha Bafosset Anti-Bouchou, l'enfant de Marie-France Vangou, la seule et l'unique reine mère. Bienvenue encore dans notre chaîne YouTube Congo Suisse TV. Puis un grand merci à mon réalisateur Gelor Ngasele Mutekazanganzolo Bele Bazananzolo Komeye Pendazala Naote Gelor Ngasele papa ya Kertina Ngasele puis ya Keren Ngasele. Un grand merci na eux. Et puis pourquoi pas mon patron, mon papa, mon président, balobi DG Nangai boss John Motema, maman Micheline en tout cas babila maman moko boya Motema monene maman Yambinga maboka kofunga ma. Donc mère Penaza bambanda tsa bon mi pandi pour toujours à vanda. Merci beaucoup na ba parents na ya Congo. Et puis na tout notre la bonne sima caméra no mona susu Enoch Lumba zala toujours wana Congo sur ces ana pona biso puis boss na biso boss John aza toujours wana pona ko soutenir biso na ba conseil ndeka kasala sala wala ndo lobaka musala nanu en tout cas ça toujours wana pona ko soutenir biso na zanga mokote na zabongona moko ya basoda ya président Tade de Motikile o wa pazalaki musicien, il y a le roi de la forêt Zalaki na maison mère. Après, qu'on travaille pas le roi de la forêt Zalaki à Sala groupe nae. Malgré comme un groupe non on a kangité mais avec le temps on a vu qu'une émission pour découvrir comme il y a groupe il y a présent à des mots tikile à Salama Kamnae tout ça bon on a mon cosco il y a basodé à présent à des mots tikile pas ça bon directeur marketing il y a groupe nae tout ça on a peine tout solo là par rapport à bon marambo belé o les kanambo kanabiso o ba président belé ba déborder ba pesa qui bon respect na bangote ba loba que ba koke koloba pi un grand merci na superviseur nanga moko papi Papi Lokondo, superviseur ya Congo Suisse TV. Papi Lokondo, pourquoi pas na Eric, mon père, puis Eddie, Freddy Temiyako na Benin na Pesombo, puis Gaspard na Maroc, Dido Ngalie ma passeport, rejoint vient na Simbaranga na ba conseil puis na Mbongo Lisusu. Na zanga mote na za déjà na présenté qui déjà mais na roti kayimoko a se présenter pour SCP ça. Ba tout au bazolanda biso merci bonjour star. Ouais, bonjour, bonsoir, na batu tout balanda biso da ça dépend herboland émission dans la PCB Tumbote. Ok, merci. Ok, que se présenter pour na bateau première fois. Ba mon on a Congo Suisse TV aux anani au travail à Kaipa nani. Ouais, pour na se présenter dans comme na ngeza Oliab dans na chargé à marketing et artiste Tade de Motiki le biso tout bien avec na Simali roi de la forêt donc c'est ça, on a travaillé, on a Tade de Motikil. Ok, merci beaucoup. Na pesimbote na Eric Kalala na États-Unis, grand frère na moko Eric Kalala. En tout cas, merci na osali po na mona déjà mbongwa. Merci vraiment, merci. Eric Kalala na États-Unis na pesimbote. Starbete la biso parcours na yo, avo ya pas président Tade de Motikile ou takawapi na groupe nini pas président nani. Oui, donc avant n'avait pas de Motikile dans les cas qui n'avaient pas Robinho Mundibu. Nazala kuna après simbi nango tende zala kaka ke namoni chemin nanga eza mulai po eza carrière do singa kina longwa natela liboso do na bitaki porte pas San Pedro Tade de Motikila yamba yanga pe bien le lopi nazala na tout travail na do nazala l'aise c'est ça. Ok, merci. Aux abonnés pas ya Tade de Motikila voilà combien de temps déjà pas ya président Tade? Ouais, pas San Pedro déjà depuis juillet 2018, il est tous en 2020, c'est en moins de mai. Donc, nous avons déjà 2 ans, ouais, 2 ans, bientôt là, dans 2 mois, 2 ans, puis mes artistes, Nabino Tade, donc 2 ans. Ok, merci beaucoup, félicitations. Ça dit 2 ans, pas présent Tade de Motikile, tout le monde penda qui est vraiment. Au Vandi Ming, félicitations pour na 2 ans. On ne pas président Robinho Salaka combien d'années? Ouais, pas Mundibu, na rumela na ngatia, pas Mundibu, jeune frère na Robinho Mundibu. Na rumela été, na mona kuna place na ngeza la été do. Na longwe na rumela été, atagu tata 5 mois ko ka été na longwe na ngai. Eh, nzamena peu de benye jeune frère na. Ok, merci nebi que c'est pesi dada muzinga na pesi mbote na Texas vient na moko eh wazo simba petit na mikolo na ba conseil na rugangela donc o so le roi mwana leki donne habité so na rome monde ni dada muzinga na Texas na pesi bambote ebele.
Obi osala kaso quelques mois ce que l'on est sala que l'on a pas président Robin pour comment pas présenter des pour bino ba directeur ba marketing ming eloko bolonga na ba groupe ezala ming pour na salaire ou soit ozala na groupe mo ba peso salaire tende ezala ka bolonga po comme na groupe mususu siko l'on est sala que pena raison nini o ezaki otika chiffre 9 ouais donc pour nanga koloba surtout beti c'était côté le salaire ouais porte-parole monté na Congo bafuta kaye porte-parole monté na Congo azana salaire na orchestre na ido biso tout au vivra ka na orchestre donc pas mundi na longwa na ngai na monta na ngai koki singa na longwa na kinanga pas démo tikile président na ngai o lelo après si on lui a confiance lelo naza dans vivre bien donc c'est grâce à San Pedro. OK, merci beaucoup. Carrière na yo côté à présent t'as déjà évolué ndeni. Ouais, carrière n'a pas passé bien, n'a pas passé bien, donc tout travail n'a y pas de sa carrière musicale, n'a sa carrière n'a donc tout ça se passe bien vraiment, donc tout ça va comprendre, tout ça peut être compréhensible, n'a y pas donc San Pedro mais là t'as des mots qui peut machamo. OK, merci beaucoup tozoyer moko prochainement pour te découvrir pendant que pe machamo ni wana. Pour te dire bien mutu pe machamo seke. Donc prochainement tozula bino ye moko président tade de Montikile et puis na pesa déjà ba merci na ngai et puis bambote na nga na maître Lutumba na bana Jacques Chamba Freddy Temia ko Edinda la lidangote congolais papa bonjour. Il soit so kandi na boake bejourné na mba mo ebongi apita na boake na yo kasola dollar na pesi ombote idol na yo mutuni apesa posa koloba po ebeli misiba komo banga matima buiza mtapesa nga posa loba yo siko idol na eza nani ya nini yo talaka so kileki nini yo talaka mena okepe ba bisenga pina yo pina mutasala ke matatele ta nani matima buiza yo idol na eza nani ta polémique ah bien mon ta polémique donc pour nous nazonga na question na ebandili nano no lobai ke tokotala ki pe machamo na ngati mna pesango mtapesa les grands formateurs le roi de la forêt kokuna biso donc yo mtapesa des mots qui le pe machamo des angati ezaye moko ndefu botina sko le roi de la forêt bango prochainement tozula bino ye moko président tade de motikile poto kito découvrir qui pe machamo vraiment donc pas wana donc yende ka kasili yo nyeso totika tozana bango ndenge moko c'est ça. OK, voilà, merci. Tant que directeur marketing, Bosalaka et l'on a bien na koma nanu na habité nanu zaka album ou bien single. Et nanu eza EP. Eza extrait player moto bimisa nanu wana ndezo annoncer les biso déjà album. Donc eza EP, donc eza na 5 titres nanu pénicillité. Donc la scène a deux chansons, des rumba oui, des rumba génériquement que eza ba plateforme biso tout y a téléchargement donc nan nous album teza marsi single te mais ils a épée donc marsi single pe quand te zoya dans les kaka tant que porte il y a mouvement chargé à marketing il y a mouvement dans marsi single des zoya comme on te bimicité c'est la fait te réfléchir on a précisé mon quoi puis ça comme on dans les calisos tant que travailleur na bino donc dans zalana ko pesa plus l'actualité toujours donc comme on est bimité mais tout ça c'est là déjà épée na biso nanu donc ils a dans ma plateforme de téléchargement donc c'est ça. OK, merci beaucoup boyoki déjà na nobimi to me ba pesa rabiso mo non bablo moi biloko kaka nanu toyoka et ma la kise ke artiste akange maboko te azana nous deux titres no bo manaki wana deux ou bien trois. Ouais, déjà des rumba na génériquement code toi tout ça que des gens sur le marché. Okay, merci donc t'as dit des mots qui la pesa qui biso trois titres na pas l'axake azali akangi maboko te malgré zo travailler au sala makamsu suma et on a pesa qui biso na nos trois titres wana et puis déjà na pesa merci na monsieur le maire Gege Sampino monsieur le maire Gege Sampino pourquoi pas na président Hervé Mwamba na Italie président Hervé Mwamba na Italie et puis na maître Sampino wana ba donateur na biso maître Sampino de maître Sampino il fera Nyakala, il fera Nyakala akala de akala mokonzi na Paris pe na fololo Sampino la fleur du moment na pesio bambote botile biso trois titres wana mais promotion ezalaki vraiment ta que directeur marketing ezalaki problème ya producteur ou bien président mokazalaki na ba aza vraiment na ba moyen te ke oyo akosala pona promotion ya trois titres wana. Ouais donc promotion vraiment tout bas le bilan de promotion na ko be chita ki mom ki da ndo lo ba ki ezaki ba problème financier puis ezanga raté donc bato o baninga ratade
donc promotion bi omoni ke to bimisi eloko promotion bomi biso donc pour ya pe ko soutenir biso financièrement donc et ça la paye bien donc artiste na bino donc promotion esingaka mbongo ko ya neti na nzembo na ngana ndio kunya Congo Suisse TV pour na pesa DG na biso Alexandre donc esinga pe mbongo donc eloko tu esingaka mbongo musique esinga mbongo donc promotion esingaka mbongo donc yango mona ike les joueurs qui impèrent dans retard et promotion parce que financièrement ils ont quitté mais à la prochaine toujours arranger tout toujours bonisa tout promotion besoin on a ndenge bosengi ndenge sengeli ndenge bino bolingela donc besoin promotion donc c'est ça donc là il faut mettre promotion mais l'album le EP ils ont déjà na plateforme bokende pe ko jeter coup d'œil na chaîne ya yemoko ya artiste Tadé des Motikil donc bomo nango bomo na makampu ils na kati band zero ba Alex Fumuti to imbila biso vina biso Alex Fumuti Viwana musique Alex Fumuti voici bandera ils ont déjà na plateforme to imbila 00 ils vient na biso Willy Moucheni code mondial ya Willy Moucheni code mondial so ba vie moko faut pas la rebeller ba vie bon so ba ça des 5 to bâti social dialogue très donc ba vie moko boye ba zo zanga te ba zanga raté vraiment ko soutenir artiste na bango bongo bien bozala toujours si my artiste est Tadé donc ça la rapide bien vraiment donc c'est ça. OK, voilà, merci. Et c'est ici Galvaninga Bob me pousser à Talo et puis pourquoi pas na mettre Sampino Niakala li foramba akala mo continue à Paris la fleur du moment Sampino na Paris na pesi mbote malgré tout ça na ba confinement mais ça na ba groupe peut bazo travailler en collège est-ce que bino peut bazo travailler ouais biso tout travailler un boulot na biso donc tout ça confiné mais toujours travailler toujours à colis na ba artiste na ba musicien na bino donc tout ça na artiste à part koyema biso msa msote donc msala nizaka koyemba ndenge ezayo msala niza micro za liboso zo pesa sango ndenge Tadé des Motikil msala nizaka koyemba donc c'est ça donc toujours travailler en coulisses pour te préparer ce que tu préparer merci single comme monsieur donc tu y en a un chaud donc c'est en fait travailler vraiment trop donc toujours travailler toujours vraiment cheval ndenge zala toujours artiste à ça confiné mais ma coulisses ça ngate pour être confiné bazo déconfiné biso mbala moko donc bazo zo des merci single sur le marché donc depuis to le biso mingi te mais et puis rendez-vous na bafle voilà merci beaucoup Eric mon père puis Eric kala na États-Unis na peso mbote gelonga sele mutekazanga nzolo ko papa ya Gertina ngasele puis ya Karen ngasele shikito esenga lisu ya nzambe shikito esenga ya bi mikolo ba fitu ba bien keka ba chéri donc chéri shikito esenga la peso mbote mais azana bebela ngati azamba ngati azabongo collègue na ngato travailler na Congo sister chaîne nene boy pardon ako mekate kinlo kinu makamna mabeke kuna na Congo Suisse coûte mambo ezate. Voilà, merci beaucoup. OK, voilà, merci. Obike, gros pesali déjà, puis ma perception déjà trois titres, pardon. Où est-ce qu'ils sont? Koluba pesala bokoluba mingera parce que voilà merci beaucoup perception 3 titres mais ba promotion libanda ezate bwana bobeta ba concerter présenter daza solliciter te bazo bengisa été même ataka na ba province na biso a kindara teza po azana visibilité muke tona nous a lancé album ni mombate minus kuna comprendre pété do bat baninga oh artiste aso bimate logezo salimate donc non tout ça qui année passée tout ça là qui na cabine na Angola to beta qui 3 concerts bimba donc artiste de rapport wana na mois de mars 2020 au Taki Maroc au livré des showcases na deux villes ya Maroc au azalaki le 8 abeta qui na capitale ya Maroc na Rabat après le 11 avazonga abeta qui na Marrakech toujours na Maroc donc et ça qui bien ba comment on appelle encore playback donc et bien le coup bazo beta route to bazo beta ta route banda ba ta playback apa matin na voilà braza ba kindi qu'est-ce que bino bolingi des Motikil la sandeni na musique on na comprendre pe bato artiste depuis le mois maison mère depuis 2017 depuis sali orchestre nae déjà 2 ans et demi déjà 2 ans 2 ans et demi donc bino bolingo so ba mo rabat bon maramoni non artiste a un début à carrière
10 ans déjà ba wana yo zo ningo tia bango déjà ba misusu wana tuna bango depuis ba longwa maison même so bazo kende ba 10 ans ba 9 ans donc combo des mots qui les ande combo mo kilo siko makam donc 15 ans ke combo ce que lingis les kilo donc to comprendre bino boza mino calme il y a des artistes na bino a sepel sabino kaka donc boza calme. OK, voilà, babi a voyagé déjà kenda pe déjà ko sala makambo. OK, to rozwa to luka to saka ba recherche pour to la bino vraiment ben les mapo babi vidéo nde makambo mais no bi keza vrai pour hasard et de hasard artiste monta ko sa makambo azani na voyage te na ko voyage non hasard déjà moko le personne déjà est belé na musique et puis pembeni ya papa na ex patron na où rassemble le roi de la forêt. Est-ce que ça quelque important musicien ceux qui a bébé na mningani musicien tinda porte-parole à finga ou bien directeur marketing à finga la télé? Ah, on a habité, ça dépend pas patron sous ne bazalaka donc patron ça aux appels boya tinda qui ba finga yo pe keno finga donc si ça dépend de l'éducation il y a ba patron tous na bango donc pendant ngai donc mon côté déjà des années biso des ans côté depuis na vandi na démotikilé donc ayebi sanga que liab kende tel finga mutu boy pas salinga bo non donc on a biso qui dépendre de l'éducation ba patron mususu fingi a kende je peux finga eloba na ibo donc biso za tanga te polémique. Ouais, polémique vraiment dans biso pour sa musique ba congolais surtout ba congolais ba pour ça ba savourer la bonne musique tout c'est la bonne musique donc tout ça ba polémique mo ke pola na donc déjà on est tinati. OK, voilà, merci. Eza président mo pe oyo yebike azala sora bebe na musicien mo batindi porte-parole ne finga ata oyo travailler pas na été mais ba masaka po beaucoup tana bino ba porte-parole ba directeur marketing beaucoup tana bobeta na masolo ata batinda yo tata na ba groupe yo sala te mais ba groupe mo albando bike président mo be yatinda ba ne ba porte-parole ne ba ke finga. Ouais, on a yebi ngati bato ba yebi ba musicien ba artiste na bango ba finga ka batinda ba porte-parole ba finga ba tumbe ba yebi bango ngana yebi ngati do na zapi na terre ko tanga pe bango tata ko na yebi na ko tanga na bango te do ndenge na bango ya éducation na bango do je m'en fiche de ça. OK, voilà, merci. Nebi que tantine mon apotunda zana abi garçon on le va bien aza bien sko eza que somo be photo sunga tantine ana obala obota te na bala na ngati na célibataire dans na bota te dans to bunda na vie to za bébé te to bunda to luka na vie to luka dans na za célibataire peso abia ya na ah na habité na ibina ngati dans na libre na pe libre na célibataire dans na mona te na trop jeune to luka no vie. Le certes souvent na suka émission pesa numéro na ya téléphone oza numéro ba balate aza libre a luka toujours vie. OK, voilà, merci. Parmi les porte-parole au Kessotel le basala msala bien au masotel penobi na masa o asala ramsala na e bien a finga raté asala mama bete eza na ba porte-parole pe yebi ba ebile Baby, les choses sont comme la moto basilika. O me utanga 3 kaka utanga 3 po oyo yebi pena ke bato pena asala msane bia ta na ko finga libosoti. Donc on a biso ki basé belé. So na tangi de 3. Mususu pe na to sola na poto sola na bon po premièrement na merci vraiment to sangana. Union des porte-parole tout ya Congo dans tout ça là to comme eloko moko déjà de ba vie na biso ba dadi mula na moni bongo vie na ngat Francis Dibaya to moni Piroger Sakara de Kuta to moni bongo vie na biso Blanchard Mosaka to ke pas vie na ngai pe parler dans Roger Ngandu biso tu doit to sangana to comme eloko moko to za na ba groupe to za na ba numéro to komanaka chombo do tout ça là déjà to sangana donc basé be le monde ya biso ce ko basé na groupe on bo sala pardon Matima Bouiza Paza mais pas nan apporter parole face à l'as biso tout non na biso ke to sangana na biso tout ni pe ko moni mingia non tu n'auras pas là qui de comment vous allez ni banda otambo ni pe bo travailler pe et si comme on peut pas panza rasanga Matima Bouiza wana impoli Matima Bouiza wana alobara mingi afinga kabato et puis la plupart de porte-parole belé balingara Matima Bouiza te to éviter pour na munoko na to éviter pour na travail na salaka yo monitor non tu na bongo place na moni ke bien zali fona tu na pe so ki kombone pe ezana katipo ba même combone cas donc combone na sangoma mabe et Mathieu to solana to na biso bon terme dans na pise mbote et pas ami biaka na âge et azama mkolo dans na pise mbote
Ah, problème T. Ok, voilà, merci. Ce le levé nanda komoni sous garçon moraboué ou bien porte-parole bien musa mo bazan aja safingi président Falina président Ferregola et salon de porte-parole mo ba génération na yo ton musicien mo ba génération na até milo na TV lobi n'importe quoi pour na vie fallait puis bien ou bien vie faire pardon et salon de Cap dans les pas mabonde na zabu na lekimo na TV na bano finga mo fali na fingi mamo fiere donc na bitem na bani liboma. Bango de ba grand parmi les musiciens, les grands musiciens Congo batanga rafali batangi faire rigola donc on a avant na parler bona lekini donc on a bandi liboma ata tu batongo pe ba sepela na ngaten donc jamais de finga to finga bango ti bango ba mbiaka donc a plus que to embi que tu viens na biso fali na boze place yo coach biso place wana izo mi biso na ba polémique ta biso na ba posa ba polémique wana te biso de musique sing to sangana to sangana to sisa tembe. Ok, voilà, merci. Toko tomo mketo zonga mo mkenanda katadi de montikile kombo ya groupe na binezarane. Ouais, groupe na biso eza feeling music. Mon groupe na biso wana ya groupe moko bo demo tikila fongola ngo depuis comme lende ngazali le bongo. Donc fongola groupe na quartier na ende za musicien quartier fongola groupe na yo. Et tant que papa pour des mots qui n'a pas naturellement musicien parce que son père fut un musicien des zaïko banaok et plutôt zaïko ok jazz ya bana ok vient grand prêtre qui n'a biso Franco Makiadi opéra d'ayatika biso donc père na ya zano musicien donc des mots qui la botami de na makile a botami naturellement donc botami perdre zo bimini ko yema donc à part format déjà orchestre na mo ba valer ka pas vient na biso tata mo beach ti a comme pas le roi de la forêt dans ça qui orchestre na ya monique te c'est enfin ba ça ba mayele belé donc a stopa ki ya ke patata alongo patata ke pas le roi de la forêt mta sala le pas comme le tade mon mémoire mon na e ba des mots qui les donc c'est grâce à le roi de la forêt à part on a eu zone ça sur orchestre na donc a longo a zone sur orchestre des orchestres mo déjà formé au kala donc orchestre na biso feeling music donc les orchestres feeling comme on feeling music donc ce monde des mots qui la et feeling music de on les orchestres na donc ok voilà to kutamuke na acoustique bote ko sala bote ko beta concert acoustique et les cas que journée pour battu maman ba musuku ba bito bosana ko ta président ta de mais à sala le biselo mo de ton dimete que président ta de ndako ko sala bo sala qui en journée ou bien et les cas de jeunes à télé ou bien bo sala qui en cas ceux qui can internet des acoustique tout ça qui ont une idée acoustique ça idée mon robe bima qui parce que toi confiné on comprend toi confiné dans maladie mon qui taqué mon mobimba dans eux tu es bien on se so taqué dans kill mobimba tout ça pena matanga dans des mots qui la tel en tant qu'artiste parce que musique c'est un bon de musique cause on est na une fois que yo qui musique ça le peut bien abikata qui est musicien na ko sandeni pour bana kini bazala bien donc ainsi que mon mobima habité faut tout ça la acoustique mon robot acoustique wana pe sali mingi donc les acoustiques mon robot ya sali plus ba mikolo donc ba père parce que maladie est touché mingi ba mikolo donc ba mikolo plus âgé donc de 40 ans ou de là donc maladie na pe bon pe bango trop na habité que ba jeune pe ba kufi na bango mais de plus ça touché ba mikolo donc atali bo habiter en tant que musicien il faut ça un peu stressé donc il faut tout aimer la bonne musique mon robot to zongi sa bango dans des mots qui la zongi c'est qui bon peu la musique qui on appelle ba sira ba tata na biso wana vraiment to yembi taboulay grand prêtre seigneur lay taboulay to qui pas Pepe Kale to yembi Pepe Kale to qui pas les grands formateurs na biso mta sala biso mon copain le roi de la photo yembi to côté sinon on crèche mon boy et des king fali to bete les premiers lots mon boy na donc et beti lo mo boy fali pour pas donc ça li bien donc ça peut quand ndenga bien donc yangwana donc bon ça bien faire beaucoup de sécurité bo bete mo lo ne monter to beta payer donc to tande musique et tambolas to tape ne musique yango ezo tambola to beta na biso payer so na ka poeka ya beti kusteka kitoko te Bon, ça de jeudi, place le président Falaza, président Ferre Fazanga raté. Est-ce que vous êtes quoi? Les Arabes obligés qu'à surtout Yembi Fali. Te Mbappé sous pas faire Kagola. Non, il y a un bon côté dans banque bazar artiste dans surtout Yembi banque surtout Yembi de King Fali, to Yembi vient biso faire été donc et fait ça on a bien et ça on m'a bien été parce que biso tout aux arts la musique, c'est la musique congolaise de tout ça pour ça tout thème tout mbolango dans les autres ba polémique et belleté pour
Ferrego là azamona wenge des motikila azamona wenge donc so wenge bako teba polémique ene simba te to embi fali poupa parce que senga ki place on senga ki ke mdenze mangezo kendele senga ki fallait que e bala na kina nzembo moko boana yango de motikela bi nzembo sina sangisa na dak vocal bora ya de king esa pe bien ko tsa ki fali wende faki la ouais yango mona ke ko tsa ki fali poupa di cap donc yango ne sala ki pende makambo sa ki yango na esi bango ke boza la calme boza tenez-vous déjà prêt bozo zoya acoustique déjà na chaîne biso ya YouTube ok ka tade officiel bozo pe acoustique la part on tu peux to bana ba promotion to bana ba promotion yo pe ape na chaîne biso Congo Suisse TV bino pe bozo ngo do DG Martin de la Cherusha ba image DG Boss John Boss John do bozwango déjà botiango pe tambula do acoustique on a bien battu pe ba sepelango des motiki la pandi voita ka le roi de la fouda benga pe machamu do chamu pinza ki na bango do kazo lemate do te artiste na vraiment boyema do yango ba benga meilleur chanteur wana bino wa misene nde bobenga ke te wana eza ba kombo ba pesa na maison mère bisto landela ka yango te Ok, voilà, merci beaucoup déjà Dengue, directeur marketing Yatade de Motikil à lobby Kalate Torozwa à concert acoustique wana na bidio ke ekoleka be po de bunu mo dia bo ke de ande Tade de Motikil ayemba penda sala makamba bien na bi ke Kalate boko sepela. Ce que tu as la télé, les disques qui nous bien généré, qui nous bien rumba, nous bien musicien, nous avons succès. Tu dois être bien. Tu dois être musique qui n'est bien. Il n'ose pas le mais à sa musique qui n'est qui toko. Tout le monde est bêti dans ma vie belé donc il fallait pour pas jouer bien aussi la musique qui toko de king dans mon bien vient se faire rigoler pas aussi la musique qui n'est bien de qui tout le monde maestro Fabo il est qui toko il a filé bien qui toko il passe ça bien il parle album a réglé yana ya bina filé nazwi vraiment temps oyo kango te mais na oyo ka na moke na mutambo pe na oyo ki bat bazo yemba donc kitoko biso te za posa ndia bongo tu vas posa bongo tu vas posa musique tu vas posa musique à bien donc kitoko et après bongo. Ok, merci. Nabi Kemalobane, c'est Pessi Boss, John Moté, ma maman Micheline, la reine mère, babi maman Mokondi. Voilà, maman Nabiso, Simba Rabiso, na ma bonne na ba conseil. Donc, na nyonso, maman Nabiso Moté, maman Micheline Moté, ma maître John, wana bon, ba patron, ya Congo Suisse TV. Donc, puis, na peso mbote, puis merci encore maman, na opportunité, na espace, au pesi na pe moi na bino, na leka toujours wana. Non, ça toujours, msala bien, oyo, boko, c'est là. Voilà, merci. Rôle na bino ba porte-parole na ba groupe ezala nini rôle na biso ezandeti mninga na vandi boy tout transmettre un message actualité orchestre donc ni na vandi boy na opesa actualité bato ba yeba kité des motiki la za web des motiki la za pas comme na niveau nini siko na partie na lobby boy ba tout ba comprendre déjà que akomisi biso do yango na kona biso déjà kando moni biso boye do toza na pona ko panza sa ba panzi sango orchestre do to panzi l'artiste no sango ba tout ba yeba yango mo pena to mona pena ba porte-parole ba la la kate o mo président mo ko ndo kama lili o mela miliki me porte-parole ye wana mo ko kende ko luka ba chaîne po avec ça toujours message mais le temps to ta la ba télé to ko ta ba internet to mona bon président Robinho Mundibu alobi ba porte-parole baza kaka ba to mo ba ya na pembe na ba leader po na ko luka succès ozama na ka po na ko luka ko kanga ba photo na ba leader po memela bino makambo bozwa basi na poto bozaka ka ba profiteur donc alors baki bilo comment be open de CPL si ba porte-parole té tant que yo pe porte-parole to directeur marketing oyambe sangwana ndento donc pendant beza choc eza lo mutu mo ba lo bake ba journaliste baza bandumba eza passe na biso po ba lobi mabe tant que nga pe na za chroniqueuse animatrice culturelle et ko sala nga passe na bike eza choc ba porte-parole belé ba CP na ngote tant que yo pe to abongona directeur marketing oyo ke sangwana ndento na part na olo ni no kokolo bana mambwana donc makambo nga ko loba ondeni amake biso tout respect amake pe batu o bazo travailler pa nayi parce que mundi boza ba porte-parole donc amake bango pe respect donc fini ka biso te afingi ba maye ba ya ba travailler pa nayi surtout donc abengi ba ya ba bengi mundi ba bengi no ba flatter donc bozo pa nayi bongo bozo flatter donc
bien te donc on est qui to solo entre biso tout ba porter parole to lika to lobalio ko do to un message moko to pesa bino pour bien te bongo do ko finga biso fingi da tous les porte-parole quand ba directeur marketing tout au fingi biso fingi Chakara au fingi vina biso au jengandu to fingi mosak au fingi ba vvv anani do yo non no bandi no musique ba vient da ba bandi da makambo ba télé oui maison mère ko ta dadi mulo na maison mère ce que yo muta bongo si lelo succès moi kaka bozui nkana vu yara maman peut comme finga maman bato bien te comprendre bien te mundibu donc il faut me rectifier maloba na yo faut s'excuser donc to sepel nango te to sangana to robimisila yo message moko yo ko sala pour au lobby lo moi bientôt marquer biso respect marquer pe bato wana do flatter to flatter pani to net ba via na de biso bingi biso il faut do na habiter musique en dongo musique en baby nango do mundibu o marquer biso respect mais ko marquer pe bato bo travailler na bango bato ba porte parole na nos ana bango marquer bango respect ba flatter do mon so na kanda mutu ndetse ce n'est na kanda do na kanda mu lo mo ke longwe pa na ngai do na kina mutu mo ba longwe na ke na ceux qui ont s'adresser le baraka na mutu na longwe donc on tient en généralité au comprendre ce que na kanda ni lo mo ezake pa na longwe na ye donc kanda wana ce que artiste ngo manifester mo finga ba tunyo surtout na sensité mundibu olobi mabe donc mika ko rectifier maloba na biso pe to leka po mikolo bazata ngapi na zali na ko kuta pe bato ba banda vanga bazala ki donc to ko ekande makoloba na bango ba loba te photo sala bodo mais na place wana pour mo gafé vraiment makasi mundi bolo pe mabe to sepel nango te donc yangwana ok voilà message Jésus ngwana biso pe na part na biso ya Congo Suisse to sent toujours na président Robin Mundi butango za na kanda yebaka eloko nini okoloba po balobaka kande za mupaya donc kande koko ya bwe olobi okoke koloba ma yebaka esali bien te esali propreté ba porte parole belé pe ba directeur marketing belé ba sepeli na makambo wana te kande artiste auteur koloba avant banda musique okotaka déjà ba porte parole mo bidia ba sala combo ce que ibisa porte parole en avant soit na internet soit na télé ayoka message à bongo et que ça la bien te makas s'il faut que luka bango que s'excuser quand on mona que ça la pour et ça vraiment bien te en tout cas bisope na part na biso Congo Suisse de biska ba porte parole bo ça toujours motema monene nzambe kanda pesa succès nzambe kanda fulaka ka muki ozo na pembeni ya leader na yo ba ko s'organiser pour lobby pe ata lobby musique ekufi mais au sala mutu et puis belé ba directeur marketing belé batanga Papa nous sommes des bailleurs à boulot donc aïe na ekaka wana ndé misu batanga mais la plupart des directeurs marketing et belé batanga yé bisa so mutu ba kembi na yese a souffre na ba presse ba 24 na ko wela ba transport musu wana mais aya lelo lu comme ça les pas ya président mo ayo kalelo maluba ou a raisonner kaka frais souffrance o ya sala ba sacrifice o ya sala donc la plupart des directeurs marketing batanga donc et le bana et ça les bien te attend que na biso ba journaliste na ba porte-parole na ba leader mususu ba sepeli na yangote en tout cas prochainement tongo za na kanda yeba eloko nini okoloba voilà merci na bi que message et commis musala qui porte-parole les mémelo nini ya bien o le soko vendre le baquet cela bien boya na vie na ngeza grâce à musala de musala na et bien peu maramba bien pour tout ça dans l'orasi d'autres banek ba porte-parole le na remis chargé marketing donc et même maramba belé si na ba bosien dialogue c'est grâce à musala na via petit na été à chaque temps peazo financer petit na donc océan dialogue na moni bongo Chiquito mushashino depuis Paris dans on a vu na ngai bilambe belé patriarche Maël là on a pu venir on me sane comme tu passer meminga moi bon masana Chris ma vinga depuis Paris musane meminga batabongo d'ailleurs musamu bosko yo fingi biso ka dans les pamba ka boya mundibo donc musane pe memel biso ma rambebele to bani pe ma rambebele do to mona bongo ba Willy Musheni bazoya ba vina biso sous océan dialogue patika petit na été a pe vina nga pe palais océan dialogue do musane memel biso ma rambebele do ba relation parce que relation déjà sur la relation bien hein, vous êtes bien hein. Le Congo personne la musique sur la relation bien vous êtes bien donc musala au mona o et même biso makambo na bi que na participer na l'équipe ma relation super oya kaka donc
et a bon musala ko négliger musala mo faut soutenir ba soutenir biso parce que biso bino vandi na palais donc musala to sala musala maman na ngate papa na ngate lo côté donc yo vandi na yo lobela yo après na sima moko boye kana tobe banu bena longwe oyemba moko bebisa do ya bien te vraiment musala o eza musala mo pesa ngo bien eza pe pesa bien donc même biso pe makambo ya bien donc c'est ça. Voilà, on a vu et là il y a balama makamba bien ezalaka makampa mabe ezalaka fante ezalaka koka pe ezalaka tant lo ba fanta et là c'est déjà image mo boya bien tant lo ba koka et là c'est noir moro boy voilà ce que ya mabenini o musala o bebisela yo soit sovanzo lo baka et lo mo boy et beba à cause ya musala ou bien na perdaka lo mo boy à cause ya musala oyo surtout mingi beba parents balingara vraiment te bana bango bakotala ba monde ba musique o ce que tant ko fa na pino ba ozolo ba ke musala o selo boy na pardon et ça pour na musala que qui directeur marketing donc eza bongo ko ce que ta ce commerce ko biso to boy même c'est musique bato tout ba monde bazwara musique misamo ya bata kisi misamo ba délicat misamo sko nga be na biso pe avandi ba père lek na biso pe na parler ba vandi ba bimisi nga be mbongo na chic na tangi na kipi université na tangi sko ba monde sko pas aussi qui tiki na chic okini ba monde na musique ata yo moko ba bazwa ndeni do ba sepela na ngote o mona do et mimi na nga pe magambo na mke metemba muni ke na musala ngai batika na bango ngai do. C'est ça, donc à part Rwanda, na mon appel ma bien mais melanga mingi parce que na vivre bien, na za bien. Donc c'est ça. Oloba ka boton olunga pas président ne komi ale sangate asalanga boete. Te. Na ko loba ndenga lobinde na biki na za bien. Na za bien, na zo vivre bien. Mais makamu sus o ya biso mi balé entre biso mi balé makamu super zalaka. Vous comprenez, mais nous sommes bandés qui entre biso mi balu bien nga moko ni na vivaka. Non, pour le but que vivra bien, on sait bien ça que musala oyo memelo mamba bien peso memelo kaya bien. Ce qu'au moins tout de but que so memelo makamba pour la minute ça pas présenté. Ce que le but tant monde le ngo comme ça que et pesanga lo rote ce que bo sans que mon le ba que musala o et memelanga ba bien mama beku to tangi vraiment te. Ya on na lobby. Tant on relong, pour ton obide que memelo ba bien c'est que memela ko bien dans le passé puis la présent sur total bien aussi pas président tade ce que ton obi de memelo bien c'est que ça que azo memayo bien makamuna yo na ye ezo le kakare ce que est-ce que quoi arriver pe qu'un jour pour longo sur sobi que non qu'on a ça qui à l'aise pour le lo obi et memelo maramba bien pour tout obi na présent aussi pas président tade démotiki ouais donc makolo bandeni et memelo maramba bien donc surtout longo surtout bien na longo et pas nae dans la longue fait donc abonner entre musique la famille reste la famille dans tous ali makambe bizana avec des motikili na zwa makambe belé bien pas na pour na longa na comme un grand na ba ki boy boyté pour le aussi un dialogue y banga ya après ta finanga maman là c'est grâce à des motikili na mona ya Willy Mouchen c'est grâce à tade siko mutabongo siko attention na longo na ngai na lo ba bien fait na ya sala ngai po batabongo ba ye bangai donc journée de motikili le roi de la forêt sale bonda longo bonga final le roi de la forêt finga te on est à éducation moi le quoi on est à éducation tout temps la famille na biso donc ndoto kende bom comme tazo une éducation dans la famille na donc c'est ça donc na cause ingrate na magambo on a mona zo sali pour na nga donc c'est ça. OK, merci. Tu peux combien de temps et pas naé msobité qu'on a travaillé pendant 5 ans, on soupe le bac on a travaillé na pendant 10 ans. Yo ce que tu peux combien de temps et pas naé. Te naza na nga boatambo pesa pete boko pesa pete temps pe bileki na ngopé. Dans tous ali to travailler je suis encore tous nos carrières na nga dans na robe sa carrière na ngatina longa pa te nazana no to sala pe na moniki nazo sala boulot na ngai pas bien zo sepe na boulot nazo sala ngapi nazo sepe na magambo zo sala pour na ngai donc tous na biso dans tous na biso à bon terme na leader na ngai donc tous na biso bien c'est ça. Que voilà, ce que album n'a bien besoin préparer beaucoup tant quand na marché. Oui, album besoin combo album après marché single na biso to bimisa ou après confinement ou d'abord on marché single mo après une fois que tu as lancé marché single to le kabiso mutu na yemo ko demo tikile après Sabino annonce combo album de makambo tu album même ta lo bango de boza ka calme bozi la marché single mozo ya wana vraiment na ibilanga te. Eh bien, somme. Jokuluma depuis Paris, na piso mbote. Chris Mavinga, mon ami d'enfance. Ah, Masanangai. Dans mon angana CP, la Paris, kuna, malgré tout,
confinement mais yo penza na Paris kuno soldat makasi dans des Chris Mavinga kitoko. Ok, voilà, merci beaucoup. Merci Nagelo Angassé. Comme a déjà presque Nasuka ya émission na biso place de Jerusha. O wapile lo to yembela kibino moko ya ba travailleur ya tade de montikele dato expliquer bina zalaki président tada zalaki pa ya wera asalaki o akoke ko sala kuna nda moneke non siko na koki nde omoni asalaki asala groupe ne le lobongo azope batne ba travailleur na bango. Tele bino moko na bango pe déjà lobby o vakia lo bato ebi ke toza bato to betara makebeta toujours libaku amoni mabe alimbisa o amoni malamu akoma toujours na commentaire wana. Merci na bino o batutu bolandaki biso sikoyo avant confinement programme ni bozale nango. Oui, donc confinement vraiment eko kanga makambo hein, confinement kangi makambo do confinement au dans mois de mai to za na tourner na Angola. Donc tu as bien à l'Angola, tu as bien Luanda, côté basoyo, tu as bien à tourner mon Angola, mais ne pas le bas. Quand on propose, Dieu dispose. Le but de proposer que moi des mêmes Dieu à disposer sur un monde qui est malade, moi et on adore si ça adore. Bon ça va calme artiste à bien hasard, des mots qui lazare. Bon CP là, confiné si là. Confiné si là to côté studio bo zo marché signal mo bo do ba flender lito et des mots qui la même biso un peu chamois. Chamo pas memi biso vraiment do bozara calme do botika ba mbabeta na bango biso beta ba umba mo boyetika l'internel mata to za ta pe 20h30 ba lobela ba biso webi umba wana webi loko wana ya bon biso beta te musique après une année ba musique ba après une année do ici na wabu de yo kana soute comme comme nzemo moko boy do ndeti nzemo webi miso sika do biso beta musique a bongo te to beta musique moko boy do une fois ko yo kango ka sika. Ok, merci. Tant que le patron a eu, soit un conseil, il faut payer. Tu es à ma bémon, ou à Salaka, ou non, presque deuxième au Salaka. Tu es là, moment, ou à Salaka. Oui, c'est presque continue à boula moana. Donc, ça, le quoi, président Nandé a remplacé Galon Gasseli. Donc, souvent, on a reproché président, on a rolé la TV, un écran, une caméra, on a le banc, donc, si nous avons un problème dans le cas président sa caméra si ma caméra to solo l'inde to solo déjà donc pour tout ce to soin to soir ba mister ma reprise le to sur la paix mais anabi ko na président na parce que la social là mutumo bien donc reproche ezate na reprocher na devant bosa caméra te bonaro le babongo te la mon bois sala oza posa ouais bolam to lo baka bolam leke belé o ya sale pona ngai donc mabile ki me bolam leke belé donc bolam leke belé normalement c'est matanga ngo bodo minute o leka émission donc bolam leke belé mabepe mututu aza mabe na hein quand à part Jésus ne mutana mabete mais mututu na mokili o aza mabe na donc. Voilà, merci beaucoup. Programme Nabino, place de répétaka. Donc, jour de répétaka, puis siège Nabino et répétition. Moutou soit coûte na Nabino la bastudio te, à coûte Nabino la concerté. Mais on a pas ça quand même. Aïe, place au bolam, bel rabon, bloc. Donc, siège au penda ou préparable Nabino. Ouais, siège Nabino Zara na Willery. Nescabar juste na Willery na repos Willery wana de la diagonale na winner Nescabar pas vimba toujours na chaque jeudi bobeta retour wana vous comprenez bobeta retour bo santara ba musique na des motifs na zoye musique na ba poulet na do ni bazo panza mingongo do boya ka penza boya ka bokutana na ba musicien na bino wana do chaque jeudi na Willery na Nescabar pas vina biso empereur les limba toujours na chaque jeudi do tukutana wana. Ok, voilà, merci Naïbi qui s'appelle ici au marché, la bleuron humble, la simplicité toujours. Puis Daniel aussi Tungimbi, on est là pendu, puis pourquoi pas à ma maman chérie Marie-France Vango, la seule et l'unique reine, mère Bazoignan, Sobatique Langanzambe, P. Maipina, maman Wabotanga, maman Marie-France Vango, merci Nanyos Ozosala, Pona, moi Nanayo, numéro de téléphone, place ni batbako ko retrouver yo mo connaître Serrano, Psaki de Oza Librana, à cause on dit. Dans mon numéro, c'est 0 plus 243 81 62 45 563. Mon WhatsApp en plus 243 81 62 45 563. Plus 243 81 62 45 563. Dans mon numéro WhatsApp, nous faisons besoin de plus d'actualité artiste na bino tade des motiki le ou bien na compte Instagram nanga komika Oliab Mark Pro pour venir na répondre à bateau Instagram nanga na WhatsApp nanga do
Facebook ba message les caribé dans Facebook on a na partager ou bien azai lok mo na publier vraiment son ngo zwanga mon numéro WhatsApp plus 243 81 62 45 563 na compte Instagram nanga Olia Mark Pro donc on appelle beaucoup zwanga vraiment personne besoin de ouais, bah dédicace pour na bateau bah soutenir yo malgré confinement mais na bateau bo kabambongo loko la maître Sampino ni akala li forum de akala mon continent Paris puis la fleur du moment follow le Sampino donc bateau penda o bazo sunga yo na ba moment ba confinement puis bateau ba sunga pour na ba conseil ba dédicace na ba on met les communautés. Ah, mais aussi ma micro peut être basé dans ba dédicace nanga na pisi na masananga Adji Malanga mon ami de tout le temps na moni Ging Samadi na moni Jamel Boulen depuis New York plus 1 Jamel Boulen et puis son mbote na moni Vienanga Fortina Madi depuis Brooklyn toujours na New York kuna pe Vienanga Fortina Madi William Parker Madi o da Vienanga petit na yo te to sarani to yoga na gis petit na yo da confinement yo bi confinement pas confiné donc pisa makambu da Vienanga William Parker Jamel Boulen wana na plus 1 dans surtout na nenga ba Paris kuna moni Chris Mavinga mon ami de tout le temps malgré tout on a poto mais on a toujours en contact bappel vidéo bappel WhatsApp et ça peut être bien parce que c'est la famille na moni bongo patriarche Mayala na moni bongo Lizama Sembo na moni bongo vie na ngai Zens na bosani on a les caprices Jokuluma depuis Paris Jokuluma na piso mbote donc c'est ça. Voilà, bah, au besoin de ton tikai awa, ako d'éducation bino, beaucoup yo bien. Et puis, na profité pe, na souhaité bah, mes condoléances, na Cédric Alliance Diangolo, président, il y a groupe Le Palmier, où les cannabis au TV, a été perdre papa naïe déjà, depuis l'autre journée, Gelo Angassé, les a été perdre papa naïe, bah, tout bolingi, bo, koutala naïe, bo bengae bo kende kana biso TV dans na biso TV wana président ya groupe Le Palmier a oti ko kufela papa Cédric Alliance Diangolo donc bo kende wana on peut déjà boye bisé je passe beaucoup bo kende wana bo ke bo le lycée to ka bo kabola maone ba bito le na bato bazo le landeti na ba moment au barizate o kende wap donc faut ko kende ko le lisande ko oyo akufeli. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Place de Star, une émission socio-culturelle ngande ta présenter kibino yango Jerusha Bafosset Anti-Bouchou, l'enfant de Marie-France Vango, la seule et l'unique reine-mère. Et puis un grand merci à mon DG, à mon papa, mon patron, mon président, mon boss, donc boss au péda Pessing Espace. Voilà. Maître John Moté, ma maman Micheline, la reine-mère, mère à parler, le maire au péda Zabambandatu, à Tsabon, mi pandi, pour y aller à place, on a bazar que belete. Ce dernier mois, c'est déjà candidat à la place, mais c'est qu'à moi, c'est mon boy, à Zamoté, mon mounene, Azbib, à Zamois, c'est mon supportera toujours ma camou, maman Micheline, na Pessumbo TP, na superviseur. Nanga papi le Congo pourquoi pas na réalisateur nanga azala toujours pene nanga gelong ngase le muteki azanga nzoloko et pourquoi pas na Enoch Lumba ya zape toujours wana pona ko sala za boyebi kabiso ana Congo Suisse nde musala puis bo sanate bo s'abonner ton so tala émission s'abonner pour tant to remema so star munene oh zala déjà au mon déjà avant. En tout cas un grand merci à vous. Batutu bolinganga, je vous aime beaucoup, portez-vous bien, à la prochaine, bisous, bye.